HP Média, la chaîne qui vous édifie. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. C'est votre humble serviteur, Enoch Babinga. Nzambe a pambola bino, bae nyosho bozo landangai, nangonga oyo na se angolu ya Nzambe. Nzambe a mona bino vraiment, nalingi bo pesa biso temps, na ba ko partager la vision auquel Nzambe a sili koyeba na ko lakisa. Et nakoki ko banda boete sans que akoyeba na kotika ma oyo na shalo boko na Nzambe. Seigneur, on a péché merci, na tiki ngonga o na shalo boko na yo. Molimo mo santo zala mo lebe na biso. Molimo mo santo zala mo bate na biso. Seigneur, tika bo moto na ngai elimo. Saint-Esprit, yo nous soit contrôle, aux règne, au dominer dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tu as dit dans ta parole, tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Laisse que ce moment soit bénéfique pour ton peuple dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, bien-aimé, Nzambe a pambola biso. Pendant nos visions, pendant des révélations auxquelles Nzambe a joué banako talisaka biso, ezalaki tuaki na mangengenge na chia le chambo. Pendant qu'on priait, na koyiba na kosi sa prière, c'était vers 3h30 du matin. Na kosi sa mabondeli et na yebaki na kolala et na chia pongi et j'ai reçu une visitation kouta epai na Nzambe. Bien-aimé, Nzamba pambola biso lingi bolanda biso vraiment na boké. Vous savez, ces derniers moments, le monde est en train de traverser des moments de turbulence. Et je sais vraiment na bana na Nzambe, tu es bana kozala attentif, ne dit l'Éternel, et en plus, tu es bana kozala na cheya le chambo pour que nous puissions résister na biloko oyeshi ko bana kokoma. Oui, bien-aimé, na koshi akolala tant que shishi ko bondela. J'étais vraiment endormi et j'étais vraiment fatigué. Et pendant que je dormais, j'ai reçu une visitation. Dans ce moment, il y avait une maman. Vraiment, sa figure, c'est difficile. Il y a quoi dans le mais je vis, c'était une maman. Azaki pensa maman. Et dans ce moment, maman, azalaki na mokongonaye comme s'il portait quelque chose. Et puis, dans mon kongonaye, je me suis dit, comme si zaki logo la ki funda moko na mokongo. Moko loko la moana, moko na mone okanisa loko mokongo kunki. Mais c'est que j'ai bien retenu na elonginae, na zomona alataki kitambala moko ezalaki ya jaune. Na zomona mama oyaye alamushingai, abandi kotambusha ngai, azomema ngai, c'était dans la vision, azomema ngai, tokomi juste na mangengenge bisika to mataka, so mati na mange bat baye mangenge malam, so bokomi likolo. Place to komelaka, il y a des fois bamisu ba se reposaka nde to mata ngomba et na moni a telemishinga wana. Bisika na so telemi na ngomba na omona mukili presque mobimba, omona presque kishasa mobimba. Et tant to komi wana nazomona mama oyo azo lakisanga na mushika. Aibisinga tala na mushika kuna. Na ibise mama nazomona eloko tabisinga regarde encore bien. Tant on a tali malam nazomona nini na moni mai. Nazomona mai ezalaki tellement munene. Mais eloko kamushinga na mai aibisinga tala lisu malamu na se. Nazomona na se ya mai na moni mukili mususu na se ya mai. E kamushaki nga mais mukilo na moni na se ya mai ezalaki na bana basi balati ba boucle d'oreille, balati bilamba ya kitoko, misu na moni balati ba collier ezalaki vraiment basi balati biloko mo précieuse. Aibisinga tala malamu, puis on a regardé na moni vraiment mokili musu na mai. Mais aibisinga tala eloko ekoshala. Et nazomona mokili o ezaki na se ya mai, bana basi, ezaki ka bana basi te na moni pe na bana mibali. Na moni bango bazo bima na se ya mai, pe na moni bango bazo bima vraiment bakobiti na mokili. Et tant bazo koma na mokili aibisinga iboye. Abo moni bato babimi wana, babimi na mission moko quelconque. Kobima na bango bazobima na mokili po bazwa batu bakotisa batu misusu na se ya mai. Ya bandi koyebisa ngai boye ndenge ozomona makambo eza makambo ezosala ma awa. Ayebisi ngai boye bozala makasi na kobondela.
bozana makasi ya ko persévérer na kati ya mabondeli parce que le monde des ténèbres bongisi projet moko ya mabe eza na ba force des eaux il y a na force moko ya mystique ko uta na kati ya mai ekoya po ma séduction makasi na niveau mokili abandi kotalisa ngai namoni bana ba champ misusu balataki ba habillement moko vraiment ezalaki vraiment malamu mingi te alobi na ngai eya na molimo moko ekoya ekoluka dominer bato bako se laisser faire bako zwa bato bazana mokili bako ye bako kotisa bango na kati ya mai ayibisinga mi bala lobi azo pesanga adagio apesinga ngo deux fois alobi matoyi oyo kaka makambo ya malamu etsaka yango na misala pe yango ebikisaka nzoto mobimba je retiens cette parole oazo bande parce que deux fois ayibisinga le même parole et puis alobi langa lisusu boye alobi bato babimi pamba te babimi na une mission concrète bayebi malamu makambo ko shala bakoya na esprit ya séduction bakoya na esprit ya turbulence bakoya na esprit ya mabe pourquoi bazana posa bazwa bato bazana mokili ba mema bango na captivité na prison kuna et na bandi ko na tuna ki question liboso a lui metto koyeba bango ndenge nini ayebisinga boye déjà ekozala na force moko ya makasi ya séduction bato ba olinga mbongo mingi bato ba okoma kolinga suma kama mokili mais alobi nanga biebisa bana na nzambe ba telema na mabondeli pe bana ko chambela ba se laisser faire te ba koya te na vent ozomona mokili omoni kuna eza mokili ezalaka ezo na mission ezo bato e bana ko ramener bango ba yeba kokota kuna na kati ndamo to silisi asimbinga sikola loboko ameminga esika moko ezala na mobescalier tant komi atelemi singa wana. Ce que je retiens, nazomona maman alataki vraiment kitamba la mora jaune. Mais nazoluka na tala na mokongo na esora memaki mingi nazo bateza ki mwana tuzala ki charge mora na mokongo. Alaki singa nazomona précisément na continent ya Amérique. Alobi la ngaboye. Bato bavandi na mboka wana il faut batelema makashi na mabondeli. Na moni na Amérique ezalaki na bato bazalaki tellement ebele bato ya race nyosho. Mais bato ngo nyosho bazalaki na ba Chine o na ba film to mona ka bende bataki bango ba bilembo bataki moko na ba bilembo na kati elungi et azoyebisanga mikolo o ekoya bazolinga bacha bato ba bilembo ya satana et azoko insister na bana na nzambe to yeba ko chambela et tant to silisi wana na moni pena na Amérique pena zomona érosion to moni mai ezobima makasi comme si érosion et azobisanga ezana molimo ya destruction o ekotelema makasi ezobanda koningisa continent ya Amérique et yango kokita kino pe na Europe pe ekoyeba na kopanzana partout parce que na moni érosion comme si avait dans Amérique ebandi ko zinda dans ce sens là abisinga molimo ya destruction ezotelema makasi et tant to silisi wana azongi na ngali susu tant to zongi to bando saloka to mata wana na se ya vision asimbinga na motema tanga asimbinga na motema na mwana maboko na ye azalaki na ba mouchoir mibale moko yosho mibale zalaki ya pembe makasi ayibisinga ba mouchoir oyo asimbinga na loboko alakisinga ba mouchoir wana ya pembe mibale mais sikotango alakisinga na moni mouchoir moko okezala kaka pembe mouchoir oyo ekomi lokola mélange ekomi komba lokola moi noir azui mouchoir wana abwaki yango patika na oya pembe alobi na ngaboye motema ya bana nzambe il faut to batela yango ezala toujours blanc ezala toujours pembe ezala toujours na koyeba komi lengela parce que li pepe oyo koya bato bakozala motema ya pembe te bakoyeba na kosede bakoyeba na kokwea e mbala moko na bandi kotala yesu nazoluka problème na ngezaki na lengai na moni lokoni na meme na mukongo mais jusqu'à présent natikale komona eloka meme na mokongo te mbala moko azungai to bandi kotambola to leki wenze moko ezalaka bato bayemange to leki wenze moko ngenge to bando kende vers to komati na 6e montagne tant to komi ne shika wana nazomona apeshingai biloko mibale apeshingai Congo na Pau mbala moko azwebisa ngai boye alobo moni mabele na bino ya Congo eza kopambolama na ndeyo na makambo nzamba peshe pai na bino andeyo ya ba richesse oyo eza na mboka oyo abitala richesse na bino susu yango oyo ezali Congo na Pau
Et je me suis dit, quand on a parlé, non, ma belle, oh, ils ont ma belle moko béni. Les gens, baye bakaraté ko se focaliser na ba or na ba nine, mais abisinga ba toupé, il faut baye kola, kolona. Et il me parlait, j'ai compris qu'il me parlait d'agriculture. Mais à chaque moment, tant que ça zo bisanga le même parole, zo balanga, litoyo yo kaka makambo ya malamu, etaka na mitema, etaka na nzela, pe yango ba obikaka. Et abimisi linga lisusu le même mouchoir, le geste mi balé ya mouchoir, ya pembe mi balé mais moko ya pembe ezoko manoir, azoko insister ko bisanga ya mwindi o fobwa kaka po motema na bino et bana kotika la pembe. Que Dieu vous bénisse. Na yambona continuer le deuxième révélation na ko sepela paix. Tous en accord na liloba ya Nzambe. Toujours le livre Apocalypse chapitre 3 verset 5. Bible Zoloba. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je le confesserai son nom devant mon Père et devant les anges. Bible Zoloba. Ah, muto akolonga. Akoyeba na kozana bilamba ya pembe. Bilamba ya pembe oza signe ya sanctification. Bilamba ya pembe oza signe ya sainteté. Bien-aimé dans le Seigneur, il nous dit ce que j'ai compris, na chez discernement, nzamba lingi atalisa biso ba turbulence o ekoya, mi pepe o ekoya, et alingi na mi pepe o tango ekoya. Il faut écouter biso tozana na bilamba ya pembe. Il faut écouter biso na vie à sanctification. Il faut écouter biso na vie à sainteté. De peur que na mi pepe o ekoya et bana ko atteindre biso te. Mokanda na nzambe zolo ba pe na mokanda na Ecclésiaste chapitre 9 le verset 8. Quand tout le temps tes vêtements sont blancs et l'huile ne manque pas sur ta tête. Bien-aimé bilamba pe mezotal sa vie à sainteté, mezotal sa biso vie à sanctification. Et c'est que j'ai compris la visitation au nzambe alinga qui a visité pour na koyebisa biso dans les moments qui arrivent bangonga o tozokoma il y aura plein de choses horribles oyo bana kokoma ezo senga na biso bana nzambe on doit résister par la sainteté, on doit résister par la prière, on doit résister et que bilamba na biso et se conserver blanc de peur que tango ba séduction mi pepe koya et bana kokuta. Bien aimé, n'oublie pas que Satan a ceux qui aïe kozwa mutu. Ce qui a coûté mon toazana alima et bikotambola malam azana sainteté, le diable n'aura pas le pouvoir et bien séduire. Mais ce qui a coûté ba porte les ofungama, ne satana aeba na kakozana ndila kokota. Et pour na continuer le message, et tant que comme qui bisika la pesa kinga Congo, a pesa ngaki message ya koyeba na kolona pour pousser la paix agriculture et ils ont moko ya ba richesse au nzambe aeba ko pesa biso. Et après ayekola kisangai na dibuzaki loko libulu na mona singa tala libulu na mona kata libulu OK libulu ezaki libulu tezalaki mukili mais na moni tremblement de terre mukili mobimba mais na moni ayisinga tala na tali malamu na moni papa moko mama moko na mwana malgré tout mukili bande ko zalwa na tremblement de terre na moni papa na mama na bamoni su bateli bazali fixe ma belle ezindi koto mais na moni papa moko mama moko na mwana ba telemi kaka wana bazo zinda te malgré tout mon tremblement et bande ko salama et je voyais vraiment tremblement de terre ma cache na mokili nazo tune question mais pourquoi bango ma belle zo ninga na bango bazo kota te abisi nga boye abomoni papa na mwana oyo moni ils ont représenté ba famille et azo ba ngai ba famille oyo ko ba na ko résister na mabondeli pe na ko banga nzambe mokili ko ningana beveneme koya bango bakoyeba na kokota na mabelete et puis bango bakoyeba na ko résister. Je vais être encore avec la Bible avant de continuer vision à suka siko peshanga po na mboka na biso tozozwa le livre ya Matthieu 26 la ligne tozwa Matthieu 26 et je bana ko décortiquer pourquoi ces tremblements étaient mabota wana et bandeki ko ningana te. Namoni papa na maman ezaki na mwana moko et na mtuna ki ba question ebele et apesa kingai réponse vraiment ya malamu. Matthieu 26 41 Bible zoloba veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation de l'esprit est bien disposé mais la chair est faible. Et j'ai compris bien aimé il y a des événements où ekoyeba na kokoma nzamba zo talisa biso libulu wana nenga talisi ngai komona ete bato bazozinda te ezalaki famille. Les gens qui veillent qui veut dire non seulement pas veiller eliko lobaka te ke
privé pongi, veillez ça, prendre garde. Et te prendre garde et puis te chamber là. Et quand on prendra garde, on va prier. Je crois, ngana bino, to koyeba na ko résister devant mi pepe oyo et koyeba na ko telema. Et to koyeba na ko faire face. N'oublie pas que Satana ayebi ke ayeba kamalamu ke nzamba otika la kolimisa ete. Et là, on y a des esprits là qui viendront pour nous dépeupler le peuple ensemble, et la seule façon que nous devons résister pour que ces choses ne nous arrivent pas, c'est dans la prière. Et veiller et prier. Donc veiller veut dire prendre garde. Veiller veut dire être vigilant et de prier. Et de prier. Et je crois toujours à la force de la prière. En tout cas, et ce que j'ai compris, nous avons besoin de monde entier. Le chambre, parce que mi pepe oya bato bakoza la résistance na prière à côté confiance peut-être na mbongo na ye à côté confiance peut-être na misala na ye ekoyeba na koyedete et si nous devons résister les prières et tant aussi li siwana azunga lisusu na tobandi ko kenena ye to comme bisika moko nazomona précisément aux ala qui parlait du peuple na biso mais eloko kamushinga na kati ya parler du peuple abisinga na tala malam na mona parler du peuple na moni pena parler du peuple mais na somona na bakiti ya parler du peuple ezala ki na ba bible ba sopi ba bible presque partout nazo tuna une question pourquoi ba bible abisinga boye Congo ya lobi Nzambe a se décider à kotia ba Christu ya solo na kati ya parlement pour que mboka oyo ezana bilaka makashi et par le bidanga ba Christ a solo ba kokota ba ko défendre le peuple comme il se doit. C'est ce que namoni na ba kiti ba peuple zaiki na ba Bible par-ci par-là. Il me dit que Congo ya lobi ba Christ ba ko ba na ko résister ba Nzambe akoyeba na ko installer ba chrétien na kati ya du peuple ba chrétien véritable pour que ba na ko défendre ba na Nzambe comme il se doit parce que le vent et koyeba déjà na côté lema. Oui, bien aimé de le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Et il y a presque 4 messages, mais faut y attendre. Dans les gars qui ont diffusé les bichos oyo et je vis vraiment cette maman on a habité et le nez est tellement compliqué mais et l'eau qu'on a retenu qui à l'attaque qui tamba la moukozala qui jaune makashi et là qui vraiment jaune mais la simanaye a tiaké l'eau na mukongo on a habité ezala qui moana tout ça qui funda moko amemaki et tant on dit c'était la vision il y a presque 3 ou 4 messages que je crois que prochainement sur Nzamba Sungi na koyeba ko diffuser les biso sur ba message oyo Nzamba si kopesa et je dis souvent cependant Dieu parle tantôt d'une manière tantôt d'une autre et voilà bien aimé nous passons des moments très difficiles le monde entier on doit vraiment résister dans la prière parce qu'il y a des événements qui viendront. C'est les gens qui vont résister. Bato barozana vie à santé pe à quoi bako sambela nzam les ala qui image on a mona qui papa na maman na moi na moko mabelezo ninga na tout mais bango bande ko tate parce que en eux ils avaient la vie de prière badaki na protection moko na linga na sambela nzambe toujours nanga partout dans l'Europe dans la rive de Congo et bien aimé. Je dit que tant où c'est difficile, mais moi je crois toujours à la force de la prière. Je crois toujours Dieu est capable. Bien aimé, si Dieu nous donne des révélations pour avertir le peuple de Dieu, non seulement pour l'avertissement et pour nous donner aussi la victoire. Il y en a chambre la pona mabota, partout dans le monde. Bino batbo priaka, ne vous fatiguez pas. On doit toujours résister. Moi je crois, avec la sainteté, avec la prière, ngano toko retrouver bishika kembo. Ata ba rosala ba plan, ba rosala ba complot ne kozala ni essence effet parce que Dieu va nous protéger, parce que Dieu va nous sauvegarder de tous les maux. Seigneur, je te dis merci. Na chambre li pona li bota momba monde entier. Na mi peuple côté de en Amérique, en Europe, en Asie, en Afrique, partout. Seigneur, sois notre protection. Battez la mission à Sangolou, bomba mission à Samakilana pour que nous ne puissions pas tomber dans la tentation. Tu nous as dit de veiller et de prier. Laisse que la vie de prière et à la partage dans mission. Dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. C'était votre humble serviteur Enoch Babinga, chasseur de démons. Bien aimé, pour plus de détails, prochainement, on va révélation au maman, au Ebe, concernant le drapeau dans biso.
Je crois, Nzambe Souka Sungi, na la division, et après, presque 10 ou 12 messages qu'il m'avait transmis, et tant j'ai compris que c'était pendant mes visions. Que Dieu vous bénisse. Olingo Kota contact Nangai, mon numéro c'est plus 243 89 50 79 749. Plus 243 89 50 79 749. Vous en avez pour assistance à prière, vous en avez pour orientation prophétique, n'hésitez pas. Un lâcheur ne gagne pas, un gagnant ne lâche pas. On doit être toujours résistant dans la prière. Merci na pambole bandeko nyosho la chaîne Abisso EHP Media, Papa Brice, Papa Nathan, Batu nyosho, Maman GH, que le Seigneur vous bénisse. IHP Media, la chaîne qui vous édifie.